kofanda lisusu na cité te. Bango ba mesana mingi na zamba donc via cité bazo kokate. Bondi menanga que sécurité zali ko régner kuna na province ya Ituri. Adef ko kota, ko poma, ko piller, ko botola. Nyonso wana bondi menanga que gouvernement congolais loko les autres place. Pona ba déplacement bazo kima bituma na bazamba ko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bondi menanga que ba pigme ba kutani na bango makambo. Bango via zamba nde ya zamba loko ba tshebo abazo kokate. Donc ko fana na ba tuboza kwa ba accès bango susu maladi mususu. Na benito tosolo baboye. Rougeant les côtes awa. Plus de 7 personnes mobimba bazali déjà atteint. Problème mama ikutu ko lobate donc yangwana nde awa kutu zo bakisa ba malade na niveau ko sakanate. Bazali ko senga na ba konzi ya mboka campagne ya vaccination kota posnete. Iko ravager Ituri mobimba oyo ko zalande somma na niveau ko sakanate. Tala na nyonso ezoleka ba pigme pona bango bazonga ga zamba. Balo sila na ba depo. Kufanda boy la population normale bango bango no nde normalité foma zane na zamba to ki rebelle pena beti kaka tutum a 10 minutes ko bata basoki wapi ka ofanda ya koto ba ko kate et normalité. Kofanda lisusu na cité te. Bango ba mesana mingi na zamba donc via cité bazo kokate. Bondi menanga que sécurité zali ko régner kuna na province ya Ituri. Adef ko kota, ko poma, ko piller, ko botola. Nyonso wana bondi menanga que gouvernement congolais loko les autres place. Pona ba déplacement bazo kima bituma na bazamba ko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bondi menanga que ba pigme ba kutani na bango makambo. Bango via zamba nde ya zamba loko ba tshebo abazo kokate. Donc ko fana na ba tuboza kwa ba accès bango susu maladi mususu. Na benito tosolo baboye rougeant les côtes awa. Plus de 7 personnes mobimba bazali déjà atteint. Problème mama ikutu ko lobate donc yangwana nde awa kutu zo bakisa ba malade na niveau ko sakanate. Bazali ko senga na ba konzi ya mboka campagne ya vaccination kota posnete. Iko ravager Ituri mobimba oyo ko zalande somma na niveau ko sakanate. Tala na nyonso ezoleka ba pigme pona bango bazonga ga zamba. Bango sila na ba depo. Kufanda boy na population normale bango bango no nde normalité. Foma zani na zamba to ki rebelle pena beti kaka tutum a 10 minutes ko bata basoki wapi ka ofanda ya koto ba ko kate et normalité. Village lokola mboka kati mwana mputu kibirika tu mipe misusu oyo bauti na ngambu ya mai ndombe bazosenga na gouvernement central atala na mukana bango po niveau conflit ya bayaka na bateke sokola ekomi kobangisa bandeko bomoni bafandi boye bauti kokima ba village na bango pona somo ndenge bazoboma batu kokotela kokata batu na bamache ezosala bango pasi nde esali ke bakima baya ko se réfugier awa tozobongo na commune ya Maluku kasi bakondition bandeko bazobikela awa pardon ezosunga mpenza te ezopesa pasi po bandeko bazokontinue kolala libanda ti lelo imagine na bamvula oyo ekomi koloka chaque jour bafamille nyonso konfondi kaka ndenge bozali komona ntongo soki etani bazwi bamusu na bango balingi lokola litoko batie na kati ya basali misusu mpe bakimaki na bambetu te bazotanda batara na basaki yango nde bazolalela na pasi ebongo kolia na bango na kokoso ndeti mamo bozali komona ye na bakoko na ye bazolia fufu elala s'il vous plaît na bikalakasa kasi ezanga mwamba mama azalaki na 500 francs asombi poisson akateli bana morceau ya mukie bazolia avec gérance ebele makasi kaka na makwiti
neti mwana oyo musuni deja esilaki kala atikali na mokuwa moke na maboko yango nde azolia tala ndenge azofiba azobatela yango esila te kasi fufu baza nango nde esila oyo mpe na mopanzi bango balambi te atala kaka boye kamera eke bul afotola kamera makasi akimi na mwana tala ndenge akei awa ndenge bandeko bazofanda boye o toilette o douche bosana na yo po babezo na bango nyonso ezosilela na kati ya zamba oyo eza normal ata moke te yoka ndenge bakomunike toye makolo na bana transport eza te bandaku kotumba bana kokokoma bana bazomonana te make na bango touti molokai ndenge bauti kokatakata bato mpona epesi biso somobiloko nyonso etikali tokimi kaka en tout cas likambo ya conflit oyo entre bayaka na bateke ezosenga gouvernement telema alo ministre intérieur tala population ndenge bazovivre babeleli lisungi mpe bazokoka kofanda lisusu na cité te bango bamesana mingi na zamba donc vi ya cité bazokoka te bondimelangaki insécurité ezali korenye kuna na province ya ituri adefu kokota kopoma kopie kopotola nyonso wana bondimelangaki gouvernement congolais lokola ezoki place mpo na badeplace oyo bazokima bituma na bazamba koevite badeka ya ndenge na ndenge bondimelangaki bapigme bakutani nde na bango makambo bango vi ya zamba nde ya zamba lokwa batie bango a bazokoka te donc kofanda na bato boye eza kwa babakiseli bango susu maladi mosusu na miniti oyo tozoloba boye rougeole ekoti awa plus de 700 personnes mobimba bazali déjà atteint problème mai kutu koloba te donc yango wana nde awa kutu ezobakisa bamaladi na nivo kosakana te bazali kosenga na bakonzi ya mboka campagne ya vaccination ekota posune te ekoravage ituri mobimba oyo ekozala nde soma na nivo kosakana te tala na nyonso ezoleka bapigme mpo na bango bazongaka zamba bakosilana na baadef mpo kofanda boye na population normale bango bamonango nde ya normal te vraimen azali na zamba toki rebel mpena beti kakakaka tutum akimini ataki kobata basoki wapi kya ofanda ya koto bakokoka te eya normalité